Loba, moi na mobalo zo critiquer biso na ngina loba. Na zoloba biso nde mindele nde bayebi biso. Na bi mwasi na yo mwasi no ndako okoko zo etoke na boîte ya mindele. Mindele ba omona ete. Kela ba omona ka Nicki Minaj. Ah Nicki Minaj hi. Ngapela so ngo hi. Ba omona ba mutu na biso aye. Mwasi no lem so ko diembe la pembe na nga. Bébé ezani ngabi non. Parce que il y a des gens qui ont beaucoup de il y a un monde spirituel. C'est pas normal. Non. Kolo ba bongo te. Non. Wano zolo ba mabi. Non. Eza sentiment ya mutu. Non. Eza sentiment ya mutu. Non. Eza sentiment. Eza lokwa mibali musuba linga basi ya mike. Eza mibali musuba linga basi ya mabele minene. Eza mibali musuba linga roba ye lokwanga. Na préféré na nga. Ba mibali. Nicki Minaj. Basi na mona bango loko te defanga. Ya moninga na préféré. Mibali parce que na kola lem tata 3 fois par jour na ba jet du champagne nini. 1000 o mindele ba sukola yo nga Nicki Minaj na sukola nango. Na sukola soki na kena mutu fa se pela nga intéressé na nga basi mtoso mo surtout to prendre exemple ya ba bébé basi ya minene tande ba tokaka ke ba sukola sur demi cantine ke nga Nicki Minaj tano ndé na za mukeboy ke na sukola sur 3 cantines le mutu omona nga toujours sexy le ba comment on vie biso ba omona tout mona ba vrai chéri tout mona ba ndenge ba mi konza mboko ba so intéressé biso parce que yango bango ba garçon ba comme ba complexé na biso zo ba teke biso à part ba vie na toto ça to zo mbongo to sala kana suki loko nga na Nicki Minaj ya Congo ezandenga botaka minaza na opesa na ba garçon na ba zo loka ba koma lokola biso bakoma lokola biso ba fe kotambe mingi milia mindele po mindele mutu ba pesa biso valeur par rapport na ba noir eta ke loko nga na za Nicki Minaj nazo galérer mikolo pourquoi parce que nazali na copain nga mundele abande ko sala nga na ke brasser noir a baby selinga makambo personnellement na nga na ko boya yango parce que non ozolo ba mabe non ozolo ba mabe non ozolo ba mabe ya yo boya soso na vina o soso olia soso te oui ce que soso on est ce qu'on est biso ndeti soso mais oui ba ngote nde ezaka nde ce qu'on est biso po soso mutu nyoso préférer olia soso on nde so boyebi te soso on nde biso de bagie mais oui ils ont des biso ba soso on quoi ba soso ba soso nde biso bagie mais oui parce que toi ba soso ndenge soso azala ka nde biso petoza mutu nyoso préférer olia so lokwa mutu nyoso lokwa nga Nicki Minaj parce que ba préférer balianga parce que bon on Nicki Minaj trop sexy boy non il y a des gens on va utiliser ça ça n'a pas de spirituel le là mon sexy partout ndé na sabu sexy na za fimoko mabele bimate eza banande robota ya solo on est banande robota là ça n'engage que bagarso voilà na bango même non yo pele mso guta bagaso kini bozaka bo le mo guta na soso ozo sa ba sabla ya to yebani bébé to yebani bébé to yebani non basi no balikinga ne loko te Nicki Minaj ya Congo bébé merci ming bande ko balani amiral chamala pe. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est donc qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambali nazo apiba mbona nga bien ya on a préféré na sala nga vio toyebi accepte de cette bague que je place à ton doigt. merci ming na bandeko o bolandaka Nouvelle Tendance Télévision mbote bingi oyo esika ezwami bino selola yeyo eloko ya makasi 6600 volts selola yeyo ayena vérité ou réalité eza magazine oyo ememelaka bino basango na monde entier na Europe na Afrique na Congo Kinshasa. Merci mingi na ya Janisita, merci mingi na Olga Kabelo, merci mingi na Yulu Matondo mwana poto ya solo. Selola yeyo magazine na ya lelo ayeli bino. Lelo nazali ko expliquer tozali ko lobela oyo tozali ko mona oyo ezoko leka na Kinshasa. Si je na biso ya lelo ezali pona nini bana mibali baligi okoma toujours ba homosexualité.
Et là, on a comme ça, na plateau na zanga mon côté na niko partager sujet ngonga mon côté na mopanzi na nga na zana Mickey Minaj. Mickey Minaj, bonjour. Bonjour. Na mopanzi na nga lisusu nazali na Amiral Chamala. Amiral, bonjour. Oui, bonjour, c'est Lola, bonjour, bonjour. Alors que Mickey Minaj, tozali komona ba garçon ebele, ba komi kwa vie bino ndenge nini bino bozalaka ndenge nini tozomona Mickey Minaj azobimaka no ndenge nini Mickey Minaj toyebite eloko nini oyo esali ba garçon wana lelo bakoma homosexuel bakomi kosala ba n'importe quoi bino moko kutu bakolo likambo bobatami na sima ya makambo ngo me bango bamimimisi eza nini donc nalingi na yoka na monoko na expliquer nga nini eso s'est passé na Congo RDC. Bandeko bonsoir, nanina pesa bino mbote ya mingi nga komona nga Nicki Minaj. Bandeko na biso mingi bazolanda biso. Bazoyeba teke biso toza ba homosexuel toza ba anini musala na biso ya maboko lokwa nga na Nicki Minaj na sala na suki na nga nazoka bambongo na nga par na ba cop na nga nazo bambongo na nga na sa ba neke ba garçon ebele ba comme on vie biso ba mo tout autant mona ba vrai chéri tout autant mona ba ndenge ba mi konza mboko ba so intéressé biso ko yango bango ba garçon ba comme ba complexé na biso bazo ba teke biso à part ba vie na tout ça tout mbongo to sala kana suki lokwa nga na Nicki Minaj ya Congo ezande nga botaka ndena za mingi olobeleza te ba bébé ba fille ya poto ba fille États-Unis ni kano kaka ndeka bolingela biso taka ndena za leni wa ya Congo nga Nicki Minaj ko nka nga ba tatouage mingi to lobate kay ba garçon na zo pesa ba conseil mingi ba ekola misala balanda vie na biso te parce que biso eza naturel eza ya ko forcer te mingi bazo forcer ke nga na forcer ka taka ndiso moninga boye mo fo lula fo craquer na osa musala nga maboka pa na sala ba vie na nga en plus pe na opesa na ba garçon na bazo luka ba koma lokola biso bakoma lokola biso ba fe ko tambe mingi milia mindele po mindele mutu ba pesa biso valeur par rapport na ba noir eta ke lokwa ngani na za Nicki Minaj nazo galérer mikolo pourquoi parce que nazali na copain na nga mundele abande ko sala nga na ke brasser noir a baby selinga makambo yango na ba garçon na bazolanda biso bino ba garçon be ozolanda biso bozo koma lokola biso botala nga bien bozo mona nga Nicki Minaj dem na oloba na TV na opese la bino mutu bozolanda biso bozo dinga bokoma lokola biso boye ba misala ya maboko ko sala bino bien pona nga so bi olanda nga ata na kindumba na zuite na kozwa na musala na ko planter tanti grâce à Suki na ko planter Sabrina Suki na ko planter nani Marvina Suki Farous na kozwa mbongo sko bino so bo sali musala wana te kozwa mbongo wapi yango nana minga ko lobate ba bébé nana minga ko lobate ba garçon oyo bozo envier ba vie na biso fo boye ba misala maboko nde ba intéressé na peu petit boko na milia mindele mutu ba pesa ka ba gay kano kaka mingi olobate biso je t'aime. Merci mingi na Nicki Minaj vérité ou réalité na mopanzi na ngai pe nazali na Amiral Chamala. Amiral Chamala tala makambo ezoleka na Kinshasa oyoki déjà ndeko na biso Nicki Minaj ndenge ya zoloba alors que biso toyebi ba homosexualité toyebaki ba Nicki Minaj tala Nicki Minaj ndenge azongala azaka no sexy mais lelo tokomi ko kamwa ba garçon mingi ya Kinshasa ba komi ba homosexualité nalingi na yeba ndeko na nga Amiral Chamala est-ce que eza pasi to eza pas problème moko to eza ba sentiment moko ezo mema bango na ba besoin wana. Non, merci d'abord. Merci à chers téléspectateurs. Nous sommes dans la nouvelle tendance TV, votre chaîne à proximité, votre chaîne qui est là pour savoir nos précisions. Il y avait informations sur les gars partout dans le monde, précisément en République démocratique du Congo. On a un sujet tellement important et un sujet photo de long et de large solaire. En fait, personnellement, moi, je encourage à monter. Ce qui est dans la Bible, il y a un péché parce que nous sommes homosexuels. Vous voyez? Mais il y a du temps, il y a longtemps, mais ça dans un balo prophétie ça il y a un temps au mokili comme na réalité na ngoto au mona basi na basi to mona mi bali yango lelo to monde to comme na temps to monde homosexualité il y a du fille mana ba fille des garçons na ba garçons moi personnellement na boy parce que ce n'est pas d'abord biblique vous voyez quand lelo comme mayo mobali comme on kama ou mana on kama
yozolanda ba fille mona balaka bien bana ba relation za pour dans musala faut dans métier ba ndenge minute ba sala ba salon ba salon s'il te plaît Amiral Chamala na kati yote na lobi boye mais ba misusu ba lobi ke eza sentiment na bango ndem te sala kanini etindaka bango na ba besoin wana alors que ndé ba bi sentiment na bango tindaka na ba besoin wana soit disant yo lelo zotambola na nzela homosexuel a draguer yo nini oyo okoki ko manifester ndenge nini en tout cas expliquer nga na yeba. Non, merci d'abord la question non c'est là tu sais ngana muta presse to zalara partout. Il y a des gens au bataille Arabiso apprécier Arabiso, approcher Arabiso, tout tendance à approcher Arabiso. Il y a tout normalement des gens comme ça approcher Arabiso. D'abord faut en manière eux bani no sana mokili. Le toko comme Arabiso nyo toko comme faut de baka oui ni ezali nzamba zali. Yana maram nzamba boya to sala. Donc moi personnellement ngana ko sala bien parce que na respectement nzamba. Donc Arabiso ba sainte to sala ba péché. Mais il y a d'autres péchés au selon moi. Donc je t'explique selon moi. Ça n'engage que moi aussi. Moi personnellement, je suis action parce que moi je suis chrétien, je suis né grandi dans une famille chrétienne. Moi Marceline, maman ou Abotanga, on a un principe. On respectera on a ça na sala fort na sala pena ba péché musu nzamba boya to salati. Là on a ressenti arrive aussi ba prochain biso to tambolara par téléphone, des monsieur kotara par-ci par-là. Personnellement, on a ça parce que na banga nzambe. Conseil na ko ce message na ko lancer parce que beaucoup le bagage ça va pour ça des jours il y a des gens au bar Monique et on a pour ça comme on est ni jeune comme le la banane et tout à vivre bien mais c'est pas aussi facile faut y a un principe faut respecter faut en mode d'esprit babi faut approcher na minde soit en relation tu wala mwana tongo beaucoup manoka gay au bana ndeni mais c'est pas facile donc faut que luka comprendre le news au sala personnellement na ngana ko boya ngo parce que non ozolo ba mabe non ozolo ba mabe non ozolo ba mabe ya yo boya soso na vina o soso olia soso te ah oui ce que soso on est ce qu'on est biso ndeti soso mais oui o ba ngote de ça ce qu'on est biso pour soso mutunyo ça préfère olia soso mais oui non tu vas pas aller à soso non ozolo ba mabe malembe merci bandeko balandi awa tozali na débat ya somo débat ya kano en tout cas na moni masolo ezokende na biso kitoko toujours tokozonga kaka mingi na Miki Minaj alobi atuni Amiral Chamala oliaka soso te na lingi na yeba soso Amiral Chamala oyeye aliaka soso wana eza soso ya modèle nini ponga na yebi soso kaka soso moko to liaka o babomaka batambola soso nini Miki Minaj non eza wilkite soso ngonde so boyebi te soso ngonde biso de bagye mais oui ils ont des biso ba soso ngonde ko ba soso bagye soso ngonde nde biso bagye mais oui parce que toi ba soso ndenge soso azalaka nde biso petoza mutu nyonso préférera olia so lokwa mutu nyonso lokwa nga Nicki Minaj ba tebe ba préférera balianga parce que ba mona Nicki Minaj trop sexy boy non ngafo non raté te oh ça ni olinga goûter soso ngonde zanga Nicki Minaj no pesele la bino soso ngonde zanga bingo lobezate bingo lobezate mutu mtana shona mutu mswalera soso mutu mswalera merci ming na Nicki Minaj alobi ba soso ngonde za ya bango alors que tozo mona ba misusu na Kinshasa bazobima na ba game bazo sala ba sembla en tout cas soki ezali sentimental ya nzoto na oswati eza eloko moko pourquoi okobomba yango lelo tozo kolobela débat tozo mona ba garçon ebele misusu bazobima na ba gay misusu bazobomba ba fina bango sala vie oyo osalaka. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs. C'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto la poto, sur Nilo Mapouya. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petits douilles. Nous avons on parle 24. L'accroissement de la direction Cambiana venu au parlement. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames et messieurs, voici la solution. Odilon Mambouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mambouya. Rien à dire. Odilon Mambouya. Amiral Chamala soso yebi soso te biso stokuta na ona ba boîte partout ezama solo se yebani nango namo soso ezanini Amiral Chamala nga lingi yo expliquer ngai soso eza
nini? Non, merci, c'est le là, mais ma connaissance dans moi, parce que c'est pas moi qui a dit ces mots, c'est Nicki Minaj qui m'a mis sur mon nom. Moi, je connais tout ça, Otoliaka. Donc, ça, après, si nous avons la façon de le bélango, on comprend, on me expliquer. Moi, je connais tout ça, pour l'Otoliaka, Toliaka, Wilki, Toliaka, Soso, Tambolaka, voilà quoi. Soso, Toliaka, moi. Je ne sais pas si ce n'est pas Zolo. Ça, après, si on va détailler, on comprend. Après, on va détailler, Soso, ni le bélango, Toliaka, je ne sais pas. Merci, Amiral Chamala. Nicki Minaj, Oyoki, Amiral Chamala, alobi soso nini yozo expliquer en tout cas le bas vérité tana yango eza lokola zwanguba teta yango fongole la biso makamunya soto yeba soso yango eza nini soso yango soki yazo comprendre eza nde biso bagay ya biso bagay ya solo oui et soso ngo soki yo linga comprendre le biso bagay de soso yango wana pona ndenge toza na lokwa ba soso là tout ça la love wana ça lokwa ba soso donc soso ngo ye na moni azo critiquer trop bagay papa bo pesa ngana miko pona moni émission na bino obo bengisaki nga na mona ngo ne na bino kwa ye ndenga za wana bande ko nga moi sina de kinga na nini ngana mo sikito côté na mabe botala na mabe na kitoko côté na tano na sexy moi sina de kinga na nini kana le côté moi sikito ko ba tatouage ko lokwa ba américain na Congo mona bango à part États-Unis yo non mbala sima non solo na été parce que solo ma belle finga biso non on s'appelle la tête à Nicki Minaj na Congo non on s'appelle la tête non on appelle ça conseil c'est débat ezali débat ya somo débat ya makambo débat ya somo Amiral Chamala Nicki Minaj parle bi moi si na yo alekiye na nini non moi si na aleki na nyoso tu vois moi si na azana o nyoso moi ça la nango azana poitrine bien azana basa bien ana makambo o noko tanga procha moi si ba noko personnellement je refuse ça parce qu'il est moi c'est tellement trop j'adore une fille plaisir aux matière non il y a des gens on va utiliser ça spirituel le l'homme qui sexy partout on est dans ça sexy la sexy na fille moko ma belle bimate et banande robota ya solo là ça n'engage que bagarçon voilà na bango même non yo pele mso guta bagaso kini bozaka bo le mo guta na soso oto sa ba sambla ya toyebani bébé toyebani bébé toyebani non basi no balekinga ne loko te Nicki Minaj ya Congo bébé merci ming bande ko balandi Amiral Chamala pe alobi ye pe lelo débat eza somo tala kaka selola eloko ya makasi 6600 volts selola mutu ya somo selola mutu ya ok selola ne mutu azoningisa alors que selola yeyo na pusani liboso na bino pona ko memela bino ba émission ya kano ya somo oye ko ningisa Kinshasa oye ko ningisa monde entier oye ko ningisa Congo Brazzaville Amiral Chamala alors que Nicki Minaj beto ki ne pas etozonge pa ye Nicki Minaj a cause na raison po bino ba garçon boko miko boto la bango ba cop kala biso to yeba ba geba sa mindele lelo to komi komona na mibali normal bino nyoso boko mi basi ya mindele siko ba Nicki Minaj ba tomboki ba lobi ke ba koyo kate na sens nini ke bino pe boko qui sous makam na bango alors que bon monte boko miko cha bango mal à l'aise na lingi na yoka Amiral Chamala oyebisanga nini ezo se passé yebisanga na ntoyeba non merci beaucoup sur le là elo mon papa mbaloba mokile zokola na makambo na yango donc le loma habitué pour les technologies sont avancées tout le monde a ba réalité comme on les kana monde franchement na rosa ignorer en monter na yebi kelelo ya bi garçon ba bana ba mindele pour pas citer les noms les artistes aussi pour ba mana ba mindele ba sa bagé moi personnellement je refuse bagé na po ya yango parce que je suis chrétien na respecter la Bible na parfait tout ça la ba mabe mais ma bé du genre comme ça là ça la monter parce que je suis chrétien na pour lancer message et ça quoi envier il y a des garçons qui ont un métier à ça la raté malunya comme bien à la bien abeta basket c'est bien à nature moi bien à foutre la balade à écran bien mais à métier allez là la mouja monika wetema na copter na voter na ko comme na pege to no mo bana bagé vous voyez la réalité les gars mboka député na mboka yango to ndele l'autre du chance du chef d'état na biso Félix Tshisekedi Tshilombo ba mdenge ko mo bonga na mboka au fur et à mesure ba bloko ane ekukita c'est chance parce que azo améliorer makambo bien na mboka mambo ane ko si là ils ont un peu de difficulté ba noko ba OK ma trop na mboka c'est là
Parce qu'il y a un mboka trop, il y a un lelo, il y a des garçons en cas et à la qui viennent à bouillir celui de la réalité. Ah, on a comment on a gagné, on a l'ingana, bah mindele, par contre, on a une bonne facilité. Ok, c'est pas aussi facile. Non. Tu vois, ça va arrêter, il y a trop de difficultés. Non, moni à Zolo Bamabe, na moni c'est le la faute qu'il a gagné tous à la phare, pour na moni boye, tous et aussi mbaté. C'est le là, s'il te plaît, pour ça, non, mais tout le monde. Ah, ils allaient des sommes, la nouvelle tendance télévision, vérité ou réalité, de na possibilité pembeni, Nicki Minaj. Nangina Loba, moi na mobalo zo critiquer biso. Nangina Loba. Nazoloba biso nde mindele nde bayebi biso. Nabi mwasi na yo mwasi no ndako. Okoko zo etoki na boîte ya mindele. Mindele ba omona ete. Kela ba omona ka Nicki Minaj. Ah Nicki Minaj hi. Ngapele so ngo hi. Bon, moi, je suis biso aye. Moi, si nous l'aimons, comme on dit, mais la pembe nanga bébé, ils ont non. Il y a des gens qui ont beaucoup de temps. Il y a un monde spirituel. C'est pas normal. Non. Quand le va bon côté. Non. Et ça sentiment ya mutu. Non. Et ça sentiment ya mutu. Non. Et ça sentiment. Et ça le quoi mi bal musu balinga basa mike. Et ça bal musu balinga basa mabele minene. Et ça mi bal musu balinga roba gay. Le quoi nga na préféré na ni bali Nicki Minaj basi na mona bango le côté defanga yo moninga na préféré ni bali parce que na kraka bango le quoi na kufa eza mutu mtana ba aux informations moi je vais t'informer il y a des mindele oyo ba bana ba gay aya na monde c'est faux non c'est faux eza sentiment mutu le quoi nga Nicki Minaj la sentiment nga eza te pour la ici merci mingi bandeko balandi émission ya magazine na bino bolingaka mingi vérité ou réalité. Nicki Minaj, tokomina suka. Non, tokomina suka te. Tokomina suka te, faut na expliquer bébé oyo bien. Pour tokobengi bébé pour ça jeter ba bébé, faut to benga bébé. Bébé azolo balikamu mingi ya basi na bango bako lingane. Loko ngande Nicki Minaj na zabo. Botanga no ndenga na za. Na sukola lem tata 3 fois par jour na ba jet du champagne 1000 o mindele ba sukola oyo ngani Nicki Minaj na sukola nango. Na sukola soki na kena mutu fa sepela nga intéressé nga basi mtoso mo surtout to prendre un exemple ya ba bébé basi minene tande ba tokaka ke ba sukola mtu demi cantine ke nga Nicki Minaj tano ndé na za mutie boy ke na sukola mtu 3 cantine le mtu omona nga toujours sexy papa babi na mukile il faut gutaka ba gunyo il faut gutaka soso le kwa ngani na za Nicki Minaj soso il faut gutaka et ça le peka bien cano place yo papa nambala sima misoto ko sala ko tangela nga ko ba basi te pona linga boto ko bango kanda bango eloke sala bango ka bia ba mabele na bango wana so ka pe ba binga ma ba babi ma e sala nga peka kano yango na zo senga no senga basi wana basala bango loko te pana nga Nicki Minaj basala loko te ba zape loko pété lokwa yo mobile na bango intéressant bango mingi moi ngapi na nga désolé parce que ba kuna ngeza ka mindele yo ozano olingaka no mingi basi ba noir non ni ka katiote tu peux l'appeler ton nom micro parce que au début juste quand le lelo parce que on a besoin de comprendre ça n'engage que toi on a lancé message expliquer il faut comprendre il y a des gens oyo ba intéressé rapidement ba na moi ba monde spirituel tu vois. Et ça, il esprit des gens qui utilisent la science de bêtises. Non, normal, en état d'esprit normal, jamais on voit que ça, moi, c'est quoi là? Bino bagé. Voilà. Non, pas il faut je te dis. Non, normal, jamais à intéresser pour les gays. Non, expliquez, peut-être ça ignorant. S'il te plaît. Non, s'il te plaît, non, expliquez. Tout ça, c'est normal. Non, normal, à respecter, il ne reste pas en ensemble, mais jamais à utiliser Bino. Parce que vous êtes limité. Vous êtes limité. Vous avez moi ma compétence. Moi, c'est à moi aussi. À la physique, à la poitrine, à la bassin, à la macabre. Bah non, parce que tu as parce que baba ta science. Vous voyez, il y a moi na baba comme la macabre. Moi, je dis, monde entier bazolanda biso. Vous voyez? Donc, c'est pas comme ça. Non. Bana kini bana braza, ba tout le monde entier bazolanda émission ya Selo la vérité ou réalité 6600 volts et loko ya makasi. Et loko ya makasi en tout cas débat oyo tomoni pona lelo tokomi ko kene na biso na suka ya magazine na bino bolingaka mingi vérité ou réalité. Nenge bolandi magazine oyo ya vérité ou réalité
boye bake prochainement tokoyamba lisusu Miki Minaj, tokoyamba lisusu Amiral Chamala. Émission na biso ekomi kokende na suka. Émission ekomi na suka te ba bébé. Amani bébé oyo. Bébé a craqué ninga, l'aime sur na boutou peut osana biso na ye. Ce que ça va sembler te mes émissions, te ba bébé ba ma copine. Hein, comme là nga Josie moi na poto. Josie Nadia Kaslam, hein? Marvina Farouz bébé nanga kitoko. Moi si ya Louise, hein bébé. Pour na pasha oh ce qui bébé oyo. Alors peut-être numéro de photo bêta na naek ba biloko ka ningi sala. Obe bien kakati. Non, niki yango wana. Il faut peut-être le numéro de téléphone. Non. C'est quand on barre, il faut peut-être le numéro de téléphone. Non, faut peut-être il faut goûter soso. Non, ngato coopérer na makamba soso. Eza makambo te ke ya nini. Alors que bandeko balanti cellula yeyo 6600 volts et loko ya makasi. Alors que Miki Minaj bandeko nyonso balandi biso na monde entier. Miki Minaj tam susu bato bakoki ko changa mal à l'aise. Alors que na ana besoin Miki Minaj opesa numéro oyo ya téléphone na yo tam susu bato bako sana intéressé ya ko benga yo na monde entier pour émission na ngai zaka mission ya somo magazine oyo ya vérité ou réalité et ya biloko oyo so cartonné na Kisasa ndenge ba moni lelo bakomona lisusu ya somo Miki Minaj pesa numéro na yo ya téléphone. Ma copine nga sexy le quoi Nicki Minaj numéro nga oza pour ça il y a numéro Nicki Minaj 00 243 85 05 68 461 ba bébé na lingi sous na bandela numéro nga parce qu'elle aime pour comprendre en gros bien té 00 243 85 05 68 461 numéro ya Nicki Minaj ya Congo na pesi bino ba goodbye bye bisous je t'aime beaucoup bisous. Merci ming na bandeko nyonso oyo bazola na magazine na biso. Merci ming bandeko nyonso bazola na magazine na biso ya vérité ou réalité. Selo la yeyo eloko ya makasi na moni émission na biso et comme ko kene na suka Amiral Chamala, est-ce que vous avez l'eau comme ça au coquille Kobakisa? Non, merci pour la parole. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. On a fait juste un conseil général pour te clôturer. Dans la Noko, on a copté la Mukababula comme appelé. On a un bon ensemble, mais les amis encore. Nous sommes mobilés aux apams. Toko faire boto la muki boto qui fit au pète rapide. Banganzambe, Luka Boulot, vous allez dans métier. Pour s'en sortir aux habits, au monde qui est inutile comme un nogué. Quant à moi là, je dis merci. Plein de spécial à toi, Christelle Lebo, la femme d'affaires depuis Paris. Moi, on a poto. Il y a tant de salariés netto au Kanaki. Et j'oublie pas Stéphanie le connaît depuis Cape Town. Sans oublier c'était la bête du diamant depuis loin de moi Simon Kondi avec Empereur et Joël Mackenzie. Tout ça la rende te yokanagi pour chuter. Je dis merci à Venanga Christian Kinois qui frappe ma frappe. J'ai vu ma solo. Merci beaucoup. Merci Ming Bandeko Oyo Balandi magazine Nabiso ya vérité ou réalité. Mbote mingi na ya Janisita loko ya makasi tala cellula yemoko 6600 volts. Mbote mingi na Alain Ndele, mbote mingi na Alain Ndele, mbote mingi na Olga Kabelo. Bandeko nyonso balandi émission na biso vérité ou réalité na pesi bino mbote ya mingi. Merci mingi prochainement toko zonge la bino lisusu na plateau oyo toko yambaka toujours Miki Minaj na mbanda na ye Amiral Chamala mbote mingi numéro ya téléphone nanga cellula VIP 6620 00 243 89 74 92 366 ba o ba ko na posa ba soutenir magazine oyo ya vérité ou réalité numéro nanga lisusu ezana nyonso ezana WhatsApp tout 000 243 89 74 92 366 mbote mbizu na lingi bino omoni bino oyo bofingaka bato na internet bomoni bino na moni na telema nanu mpo na moni bokoyoka bien te omoni yo moni yo finga bat na internet cellula yo 6600 volts et loko makasi aye na nouvelle tendance télévision botika ko zapper partout chaîne izaka moko nouvelle tendance télévision na lingi bino mbengi ba bisu ya trop bye to monani à la prochaine bisous
Wow.